Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique et na obeta c'était la politique Boya et Belé Yasika. Tout le monde a ni ciao. Bonjour à tous et à toutes. Ça dépend de Aerozolanda Bisso André qui a Tindika Tindika Télévision. C'est bien moi Katia Voka, votre humble servante. Donc nous avons Messana. Même la nouvelle bose a toujours branché parce que toujours que na moi na lomba ngopo ya koloba exactement ebele voilà toujours le bela tout sauf rien. Je suis avec mon invité qui est là, Papi Kamwa c'est le bela tout na ebité na yambelo kwa nani na yambelo ko la conseiller ya ministre na yambelo ko invité là je les salue déjà parce que à se présenter à le baso alingna yambelo kwa nani. Bonjour Papi Kamwa. Bonjour madame, Yambanga Lokola Mopandi Sango, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé a fait autorisation au nom du ministère de la télévision. Yambanga Lokola Mopandi Sango, Tindika, et puis analyste congolais, parce que nous avons politologue, dans la science politique, donc dans la G3, dans l'université pédagogique nationale. To kanga mna mpona makambo ya coronavirus naza déjà na préparer déjà TFC na ngai et d'appel lié na communication na kati ya ministère exemple ministère de la santé donc voilà quoi yamanga lokola Mopandi Sango voilà. OK, d'abord Papi comment tu as appelé na matanga mes condoléances malgré bazol baki a kufi na corona ba congolais to message toujours koloba. C'est ngana s'appelle na message wana te ya koloba ke muta kufi na coronavirus. On dirait coronavirus, d'abord merci pour le message de condoléances. Toujours le micro, bakulé dans matanga, malgré l'enterrement et comme coronavirus, tu vas sur matanga te, ou mutakufi, basokolé na chlore, bakundie karanengwana, mais là mutu munene, nana ba image na ina tout ça la micro yo, tout ça na ina aéroport, là ba image mo privé, c'était pas à diffuser na télévision. Vraiment, Monseigneur Moulumba, il n'a pas si mingi, mais il a évité le coronavirus. Il a la famille présidentielle. Il a la famille présidentielle. Il a le courage de le coronavirus. Et il a le Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, après ce communiqué officiel, il est parti. À l'objet que non, Monseigneur a fait le coronavirus. À l'objet, il est mort d'une courte maladie. Parce que nous avons en bonne santé. Voilà, c'est comme ça qu'on annonce un communiqué nécrologique. Le baraté a un communiqué nécrologique que Fulano a couffé na diabète, ou bien a couffé na tuberculose, ou bien a couffé na sida. Nous avons un mycologie, a couffé na corona. Comment on identifie une maladie? Le docteur a communiqué un secret, il y a une maladie qui a couffé. Et ça a raté. On a un suspect. Et on a prié à 3 jours dans Tindika Télévision pour chasser l'esprit des morts dans la famille présidentielle. Parce que ce n'est pas clair. Tout ça, la prière à 3 jours dans Tindika avec l'apôtre Pierre pour chasser l'esprit des morts dans la famille présidentielle. Tant que Mobutu a la bana, après Mobutu Yemogo a Koufaki. J'ai peur que la famille présidentielle va aussi là. Après, on a fait pas qui donc on doit chasser cet esprit-là de mort dans la famille présidentielle. Voilà. OK, merci Papi Kamwa. C'est toujours Papi Kamwa, c'est l'autre monde Vital Kamere oya senga qui avocat na leka qui a sengé les libertés provisoires mais babo yango toujours. Pourquoi? Yemo Vital Kamere ba batika justice ça la musana ngo. Là il comme condamné te ba dossier ça est belé. Dossier Kamere dit dossier moko très sensible. Ils ont dossier de toucher les Congolais. Ils ont dossier de toucher la vie à Batou. Ils ont dossier de toucher la vie à chef de l'État. Parce que le chef de l'État a une ambition que lobby a cherché Libaya. Mais Libaya n'a aussi Mambala Moko. Ce qui est déjà mis ça à 100 jours, le lot est bimi.
bato bamoni. Mais sikoyo misala 100 jours bou est bloqué. Yango tellement bato baza ebele na kati, bato baza cité baza ebele, fo mbongo ils ont peut-être mbongo ba contribuable pour chef de l'État misala na ye salama. Parce que bako juger non na 100 jours wana ti. Soki 100 jours wana esimbite boye ba chef de l'État na biso mfuilu. Pour 100 jours dans la essaye. Azui makambo ya ko sala durant mandat na ye a résumé yango na 100 jours après ce lokola idée na ye mais en résumé. Sera idée wana résumé ya 100 jours wana ya projet na ye et simbi mais c'est fini. Tant soit banda ba projet gigantesque 100 jours ko accompagner yango. Siko yo baninga na 100 jours yango 100 jours déjà ndimwaka et kotimai. Siko ni no expliquer sur na bato. Et le côté donc yango wana moni que faux chef de l'État telema. D'abord d'après mbongo chef de l'État te. Mbongo ebele bongo chef facha ko zango wapi. Ils ont mbongo l'État mbongo ba contribuable. Mais alors makambo za sensible ndengona bo misaka mutu ndengona et pour la liberté provisoire na Congo c'est aussi liberté provisoire. Bim sum donc bimba na moko. Non? Toi si ça n'a pas une clarité à ba dossier, on bimaka asima. Pourquoi? Et pourtant ba dossier dans le flou, dans une clarité était. Donc voilà liberté provisoire wana faut bani lango parce que bato bata ebele na kati ba bitakwira batangi bango bato maluwaka bato ebele bata ebele bana kati. OK batena batata polo na kati ba ministre ya Chibala nzenze bata na kati parce que ba kope banaki déjà na ba ministre oyo facha kotaki na masolo ba kotaki déjà na 100 jours baliaki donc veka asa la souple ya kotanga batutu oyo moi chweke moi katuku bianza ebimaki comme ça mbongo esonga mboke démarrer mieux vaut tard que jamais côte ya fache kitaki hein mais banaka arrestation esalami côte ya fachi et mati bato o ba kozala interpeller zakaka bato o ba salaki mandat il y a 18 ans to o bazo travailler na présence mutunyon sont de près ou de loin soko yebi koza dedans de près ou de loin samba olonga non équipe régime de chef d'état baki a dans la terre go fouiner na simate mais justice me dans la terre go fouiner na sim justice dans ngo ils are indépendante justice go fouiner na sima mais chef de l'état go fouiner na simate parce que ce n'est pas son rôle mais justice a le rôle de fouiner même derrière pour na ko juger ba basali ba dégâts pour l'intérêt général. La frontière tout est bloqué donc na Kinshasa tozo bimate mais na moni recherche à Daniel Massaro c'est comme si bazo lukai bien té parce que azo mona na té jusque là. Non, ata kimina e o ba luki ba BCRS ba na ba kisi. Ba na ba kisi. Fito la bango vérité. Pour edingwe pe seri mo ko manga BCRS. De bato ba BCRS, bato ba na service à renseignement, bato ba ba bureau de wana, ba da ordinaire lo ka bisoté. Bazanga matiti te ba chapelet mo travailler ba mayankamba ma mebelebele donc bazanga ba kisi na bango totika basala musana bango ba ozwaye kaka azani zane kana Kinshasa ba ko ozwaye ngana biska zate sona bi na Kinshasa ke ba justice ko interpeller nga stadi na bi ko tazali non justice la musana ngo ba bi ba ozwaye bango moko to ebite ko fiolo mide problème ni aza ezako s'est passé entre yena ministre ya santé pour na koloba na ministre de santé to ko dépasser ba langage na ezani bon musicien moko boye nga na yebiti soki eza oyo lobi wana na yokaki musicien moko boye alakaki na Caribou variété ministre de santé alakaki avant ye maintenant au sortir ya Caribou variété ministre amonaki bato bazaki wana otaka ndeka bamisi bazaki ebele bamosusu batiki bamandefu bamosusu batie bateinture je crois ministre akonfonaka amonaka bamusicien ministre aleki na ye n'esprit ya bien maintenant musicien yango ake oleka na plateau na Caribou abandi komanke ministre parce que bon nayebimaka mao ndenge ezalaka en principe mami lela azotuna ye baquestion kaka ya musique makambo kosukola maboko soki ndenge nini wana mais après namoni kaka ta batie élément na ye moko boye na suka nayebi ndenge ezalaka posenga question boye bapose question ke ministre ya santé alobi akobengisa a retiré na parole a retiré journaliste parole
abandi ko manquer ministre na yebiso yo ndire ministre a master na ye ministre ya papa matin ministre ya Fachi Béton wa mona biso master na ye ya ko lesa ngai boyena est-ce que tant mon ministre a lancé appel à musicien Bayemba, est-ce qu'il a fait allusion à lui? Il peut ou ne pas chanter, coroner aussi la taille. Ministre de la Bapongite, ministre de la Kondi. Pour le peuple congolais vivre nini, ça peut même santé chef de l'État. Il dépend de la ministère de la Santé. Yemba te. Ministre de la Nini. Et ça, Yemba qui a ça, ce qui n'est pas joli, non? Tu es bien. Pour y avoir un vital caméra. Tu la JB Nawera. JB mwasi na ye abomi libala akiko bala Didi Kinwani wera nsod na JB pia na kunele kakate gera ko sakanati Kinwani ndeko ya wera nson bango bata bandundu me wera nson akeite na fête ya mariage ya Kinwani na Amida. Mais voisin ya JB, ake na mariage ya Amida. Na kamere, ba selfie, ba fête, ba photo, azupe moi chweke. Ça n'existe pas. Ezalaka te. Muto modèle ndenge wana. Impoli ya ba musicien nyonso. Rancunier ya ba musicien nyonso. Faux chanteur. Aye kaka deux voix. So on dit wana mati selon ye donc ça là bati donc grand chanteur. So on mati na so ko wapi donc akiti donc kundulu le ligorodo. Faux chanteur. A retirer aux trophées ba meilleur chanteur teti ko kufaka. Azana ba nyongwe bela ta sa su musala ya ndenge nini. Po ayoka bien faut tika na nyongo na yo. Alors, il y a un musicien. Total, pendant que je JB Ayemba na Nzembo, na Wera Ayemba, Ferre Ayemba, Fabrigas Ayemba. C'est un musicien qui est grand, on attend que Royana évolue quoi Ayemba, évolue Royate. Rancunier, impoli, faux musicien. Donc, il y a hiver. Oh, bagan ya wazekwa. Quelle fois bagan bata wazekwa. Bagan oh ya colonel bagan normal ya ba médecin. Bagan wana te. Ba papier na ba poche, ndé mutu mwa le kaka diarrhée. Soka ka sumbale seye, un temps bala moko papeterie de lukala na ba poche. Asaka na ministre Ten Longondo te ba petit ministre bazali. Toko manquer peu respect, toko manquer peu respect. On s'en fout. Et les qui na télévision ba toso ba moni. Ama manquer ministre pourquoi? Ministre Mastanae, ministre Fachi, ya comme ministre Mkoni. Alors comme ministre culture art. Akoma non totalati. Ya culture art. Ndombe opetum akoma butu conseiller, ndombe opetum. Akoma conseiller ministre Esdras Kambale. Ya comme conseiller ministre ni. Donc, oh là Maël, la coco m'a pas conseillé. Non, Maël nini. Maël laxini, Maël laxini. Ah, intelligent. Maël laxini, Maël ko Maël laxini. Bata Maël ba monani. Na mboka oyo. Mutaba ifata d'abord poli. Ay ba respecter ba mikolo. Ay ba respecter ba autorité mboka mutaba Maël ye wana. So c'est une police dans ce vous êtes très mal éduqué parce que éducation a toujours une classe. La classe c'est la continuité. Mais éducation, c'est ce qu'on appelle l'éducation de base. Et où tu n'as pas parents. Sauf que ratango et sili. Antoine Mississa, Abotaba impoli, Bogo Yebogo, imbécile. Voilà. Ok, merci. Tout le monde DG, il y a Ofida. Rugueza, donc pour comprendre comment Rugueza, donc comment on dit vraiment ma casse quoi. Lelo a Koufi bazo réclamer encore na Rwanda pourquoi? Question est là très sensible mais bana Congo boyo kala lobakaka. Azaye mo côté bazo réclamer na Rwanda. Boyeba ke etumisaka bana ebele ya Congo boyeba.
Tshisekedi abundisi Mobutu. Mais azalaki na baarme te. Bakombata bazalaki na mabanga, banzete. Ezalaki facile te ya kodéraciner Mobutu. 32 ans au pouvoir. Armée, Makamutu, service de renseignement, tout dans maboko na ye. Mais le quoi Mobutu peut aller na armée, il aurait fallu que l'armée moko boye pe ya ko chapo mais Tshisekedi sacha ki chaos na politique, ba marche, avec quoi affaiblir Mobutu. Mais avec la complicité ba Mindele, ba sali agression, ils ont utilisé Kagame, ba Rwandais, ba sali agression na Congo. Tout la qui s'aba na histoire, ba to beta histoire na Congo za ba na biso, to ko sakate. Histoire yango wana. Ba Rwandais basalaki agression, ba agressaki Congo. Ba bimisi ka Kabila le père, ba bimisi ka boy. Mo boy ba ke armée rwandaise e kotaki awa. Selon une source, l'armée congolaise compte au moins 2000 officiers rwandais. Selon une source indépendante. Non, source indépendante, soyons professionnels, source indépendante. Tout à la peuple a 2000 officiers rwandais. N'a pas brassage, hein? Oh, bah, maï, kuna, basali guerre, basali boye, oh, bah, rébellion, oh, bah, milice, bah, zo, bah, tout, bah, sangisa, bah, bah, côté mon armée congolaise. Et comment sangisa, des Ougandais, des Burundais, des Rwandais. Mais bah, ça, agression na Congo, qui va Rwandais. Bah, yaki na ba arme, oh, tout le monde va côté na njilo. Est-ce que bah, zonga? Est-ce que bah, zonga ou coule le miel? Bah, zonga te. Pour RDC de ki Rwanda, musika, na munene, na mbongo, na makamutu. Batongango kitoko koleka RD. Ah, mbongo na biso, batongango ba ezaka eloka muketi. Eloka mukeko banga ngoti. Ata batongi yango. Et kutu Kinshasa na munene te. Donc ça rien. Donc ba Rwanda tango ba yaki na ba soda, na ba civil. Ba Bizi Makara, ba Rwakabuba, ba yaki ebele. Accompagné na musée. Musée moko na suka avant kufa lobi ke na kina ba Rwandais, je ne traiterai pas le Congo. Et pourtant tu sais que déjà qui est déjà. Bato yana bango, bosala ke bosila na to sola entre biso bana mboka mais musée n'avait pas la force, n'avait pas de moyens pour ça ba Rwandais. Tanga balokeli bango tellement azalaki yemoko ba cheka be pak fini. Alors bakenda te. Yango moni ba vie wana ba vangi na ofida des années non ka ba benga ka bokilo na ba te bokilo ngo ya nani na bala moya na ye na ye ba ta benga bokilo alongwa ka te na ofida ti adaye mais ça y est mon côté ils sont nombreux. Nous avons un problème, nous avons une guerre avec les Rwandais. C'est une guerre visible. Et Fachi doit faire très attention. Et grâce à Bamindele, les Occidentaux, le président Macron l'a dit, si Fachi est là, on a intervenu. Macron, le activiste, si il y a eu alternance au Congo, parce que nous avons intervenu. J'ai fait une pression avec les présidents voisins de la RDC pour qu'il y ait l'alternance en RDC. On a le président Macron. Donc, ce qui me dit que la pression est facile de le pouvoir, c'est une réalité. Macron l'a ouvertement. Tout. Mais, est-ce que les Rwandais ont un fachi? Ou est-ce qu'ils ont Akufi, paye à son âme, tu souhaiter le Waya Moutouté pour gagner un salaire à Moutouté. Nous avons réclamé en Rwanda. C'est normal. Nous vivons avec des Rwandais ici. Baza ebele mabena bango kaka ke bazo linga bakoma bazo ngana pouvoir baza ba marionnette na bango baza ko utiliser nous sommes ko batambwe mwamba alors à chaque jour akoma kaka président intérimaire souki nyo se koma pembe alinga souki ezonga pembete
chaque jour atiaka libanga ya jaune oyo akala wana po super black ekomaka rouge ye soki ozaka oyo ya libanga ya nse modele aniki boye oyo bato basoma batekaka na soma zigida mpona soki otyango mbala moko mwindo ya libela yango asalaka tindaka bana bake basombi baniki donc azomona lokwa aza jeune nga nazalaki na age nini nayebaki tambo emwamba j'étais gosse moyoko bakoma batambe momwanda o comité central o boye na boye ti lelo batikaka te donc ndenge azalaka nazomona avant akufa il faut akomata donc président intérimaire ya Congo tala na biro na ye atiaka photo photo président atiaka photo na ye totanga mitalaka bazomaki ngai nde président ye wana akokoma te congrès kosala mawapi badesinfecte paye du peuple batiakisa bangungi ne bakufi na paye du peuple congrès nini basi babeti bango loka likolo na boya kotanga koma mutu wana wasauver bien ba désinfecter bon pour calamité ba ça assemblée nationale pour constitutionnel ça alobaki no chef de l'état n'a pas violé la constitution c'est fini c'est grâce à mutu mona otanga komote mutu wana aki pile petit à Mobutu mais pile petit à Tshisekedi le père aya kotanga ka droit na parler à Tshisekedi na boya kotanga komona bolimbisanga c'est un héros dans l'ombre un héros dans l'ombre parce que liaison est autorisé en français, un héros, ils ont raté, car un héros. C'est-à-dire, héros dans l'ombre. Ayebi, tu as ça presque tout dans la cour constitutionnelle. Il a sauvé Fachi. C'est un professeur dans l'université, dans l'Inikin. Mais à ce moment, repos, il a droit chaque jour. Soit il a droit. Yem taibsi facha bike batushi yango yo no kokeba mais caméra yeba qui fallait le déposer message au chef de l'état na cour constitutionnelle il n'a pas fait ça a bobi a tchango côté na côté sokoti pour ba beta ye ta ba beta fachi yatika na bamongo tout tala ba chanter ngi tika inachevé o tu ba plan na ye musu za tonga kuna atiki babori inachevé musu ba tonga kuna inachevé yango wana kuna akomangi bisomba soma ko mona ba oteka lupango te o lupango ba mandiango ba oteka asombi o lupango ba disonama asombi donc ya ye ba ki no tio ya sakwe ba zo bete bon azua kundi fatiki di ba do kantseke bor se na cour constitutionnelle rien tabe mo matimbeli yango na mabunda ba beti kati ba récupérer pouvoir ba do sala ba rwandais mais type wana tato sala bien na bato Tshisekedi abanako pesa ye cours ya droit na parler malgré type na ki mobutiste azo zala pembeni na maréchal Mobutu ye mutayebisi bina yoki ke kuna fuite eza ba petit nanga ba benga ba étudiant nanga ba yebisinga vide eza kuna tambo ko isa yo facha sutuki monsieur abeti masolo baki kuta dossier pas kamera vanda ya ki akotisi yango ba cour constitutionnelle se veut fâcher ba tambe mwana c'est déjà fini merci na vie wana grand professeur qui na obo kotanga kombo na ye mais bato baki o kitenge Yesu mnasali bongo bon kitenge Yesu parce que kitenge Yesu est visible. Il y a quelqu'un qui est invisible, qui travaille dans le noir, dans le bon sens, pour sauver Fachi. Merci, Moutangada Mungala, Banonabiso Bangala, merci. Vous savez ici Fachi. Tout à l'heure, Komoko. Viewana Boy, moi, na Viena, tu sais que Diakoya. Mais Kamer était au courant. A joué rôle na Haïti. Donc, à cause de le directeur du cabinet chef de l'État. Ok, voilà, Bande Konabiso Bangala, merci. Merci à Richard Longa Triple Côte. Difficile à découvrir depuis Paris. Merci à Jonathan Ikon, mon très cher cousin. Merci à Chalouté, Babi Portre à Londres. Donc, merci à Binoto. L'autre moni nani papa Nabiso Martin Fayul aux États-Unis. Azo sekaka na musika, abie komi ya kokanga mazo sekaka. Frère Martin, en confinement, aux États-Unis, président élu à Facebook, à Karami, aux États-Unis, ce qu'on a habité, président élu, à Sikimbo Kananani, Batoa Banzala, Batoa Corona, il y a sur la musique. Non, mais parce qu'il y a des personnes non grata. Mundela est que Zali Penza, président de la République. Mais on se dit jet privé, parce que nous sommes en quelque soit maladie, quelque soit urgence. Ça bonne. Avant dans le salon, comme Salomo, moi qui dans un hôtel,
et c'est Sili mutabana ko pesa mbongo ezalaki Moïse Katumbi na bema basi babwakisi moment qu'ils ont fabriqué un monstre na komi teti azoka bango susuté bango babwakisi basali deal na bango bazowela nana kozala en tour de rôle porte-parole ya opposition na parlement alors ye basi babwakisi mwanda mbongo asalaki ba ekonzo so babise kene Kasumbalesa kilo sala meeting 3 meetings asalaka 2 meetings mbongo meeting moko bombi yanga sombi parler awa na triomphal ampoule moko ebungaki asu ba petit babala kuna abengani bango ozomona donc na minute oyo frère Martin atana ye en confinement aux États-Unis na salon na chambre master na salon master nemo so nga changer bilamba ne master bimina momi ya kota changer bilamba après abimina salon donc comme na salon aux États-Unis ce n'est que normal mutu ça la bienté akomi biloba lo avec haine jalousie na haine la taille makasi botaka elongi na ye ata parole mafuta était elongi ngalarate donc elongi tono na haine asalaki chef de l'état coup d'état na Genève bakomaki ti basele poison na kata chambre facha kufa na Genève boko barata ye soit kamora amona kwa pouvoir eleka ikaka boyi haine wana kwa supporter fachite mais baza ba frère lelo pe bakosanga na ndenge makambo ezokende pe babandaka esika moko na ndenge bakomo kokende moko aza frère na lelo pe bakosanga na bazonga nde bazalaki te ala frère na ye te bazalaka ba frère et puis avec la politique pas vieux chichi alors dans un restaurant moi dans le restaurant on a ba fufu so maman Marthe ala mana moi retard pendant c'est fufu maman Marthe so maman ala mina moi retard dans un restaurant on a adam dans le restaurant quand la limité wana yeah alors tu vas la master fachite muta memi na ide pesa ki Albert Molekati ndeko Molekati Nzulama ndeta yepta memi epa ya Tshisekedi akozwa idéologie ndeni bazalaka opposant wana fachi déjà zalaki coaché na Tshisekedi le père de bana ba master kututi kutene ba katene na bima papa na yeba na kate mama yeba na kate eno ba chepso mère mo bona njili quartier 7 tuki nini 7e rue tuki boni boy te vérité yeba na Tshisekedi papa yebani mama mat papa Etienne Tshisekedi oya ye papa yeba na papa Ndiange maman na ye ayeba na kati donc voilà la différence yangwana baza bandeko baki ba frère à l'église a réveillé même l'église kalinga frère na eti donc voilà donc il y a pas match asa la kuna team ko confirmer aussi là azongi na ye a osala ba frère na ye. Ok, voilà, to comme okende na kochite question na nga ya sukaiza to utaki ko sala émission mona ndeko Jekobea à propos ya UDPS donc bazotambola bien te ya bi aza pour aza contre pour na nani Jean-Marc Kabou donc makamna ezo sepelisa ete bango longa ba comme na ba mambebele ba comme ba kondi bazala ba occupation ba kotika ba poste te po bango pe ba ya ba travailler parce que ezo simbaté donc ba to UDPS to trouvons ndenge bazoboya Kabundu ndenge baboya pe ka Jekobea parce que Jekobea so ba chef secrétaire général ya UDPS me rebeta maboko. Aucun secrétaire général à l'IDPS ou Yabima la tête haute. Babo Yaranga Batu. Fachi et Moka avec animé matinée politique. Nakata Lupango na IDPS. Mais moi la mutumoka uti na Kasumbalesa. Oh na ina maso balandi pe bakeyo kai. IDPS balinga koyoka balinga koloba. Soko sika micro ok na IDPS. Soko zongi sans reportage, on a faux journaliste. Quand tout le monde question, zoga miko chaka boy, auto na idée. Naloba, tout le monde veut parler. Nous on va battre map par la IDPS, ba politicienne. Naloba, à l'IDPS tout soko ke na IDPS na siège. Yo journaliste, ozongi sans élément. Voilà outi ka piripoche. Au cause on a fait tout le monde veut parler. Tout le monde connaît la politique. Alors, tellement maintenant so basi ba yeba. Nini yo côté bataille de pes. Ko ba yebi de la nyos. Ataye Jeko. J'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect envers lui, c'est un grand combattant.
abundi ko ngako na bundi te bango ba bunda donc bango ba na histoire ngako na histoire la IDPS ngako ko na IDPS Daniel Isaf yemoko tout la mwisi ya zaza atika ngako na ebisa nga IDPS zo pouvoir ala ni monga Moïse Katumbi asimbi touche Moïse a raté namta menga na comme na pouvoir na comme ça na ministère il y a des députés qui condamnés, on a dit que les députés ne votent pas la loi à côté, les députés qui sont pour, qui sont contre. Il y a des députés, quand on est député, il faut que député. Bakazaka ya bien. La Bastille, on a dit à maison. Tala yena presse penge, parce que condamné moko. Yo vous allez député. Comment nous autres anaconda aspect qui toko ezati. Aspect qui toko sur que do katana se ko katana. Libanyedo ya forcé. Vous allez quand na banda lozo foutela. Comment tu as gombe to sentir député, moi staff, moi standing, moi aspect, moi elongo moi futa, moi mwete, moi mabunde bimi. Yo zokonda. Ozomona. Oui, atika ngai na ministère, na kuti poto, na kutani na monsieur Macron, na kina monsieur Bill Gates. Na mona bango pona yimta memanga na IDPS fana pesa ta moi merci mais non pas merci pour yakima. Donc voilà Jacob Beya et c'est normal, nous sommes en démocratie, il n'est pas obligé qu'on imagine Marc Kaboun, je ne peux pas aussi l'imposer en Dimakabound. Mais aye bakata yeba che wana batobo yae bako sala kaka na IDPS mtazwa 100% ya soutien à la rati. Qui m'est côté sengani. Non mais bachana c'est na namoni ba combattre le Kabundi ba combattre le Fachi pour mutache Kabundi za Fachi ba kena oya Fachi longola Kabundi iza Fachi mutache Kabundi iza Kabundi mutache Kabuya ba pesa ba prérogative non ba pouvoir union c'est le président du parti Fachi pesa en Kabundi pour président du parti mutano nomaka secrétaire général ba non respecter ba loi ba nani ba statut ya IDPS Fachi dali empêcher définitivement momentanément. Yanga bisika bundi simba bor. Pour ça que Facha longwe. Basali congrès. Président oyo bima na congrès IDPS yemta la candidat na présidence. Mais Fachi azali. Donc on après 5 ans Facha ozonga sous na parti a composé sous candidature pour être président parti pour être sous président en 2023. Ba Jacob Beya ba Chilumbu, ba Peter Kazadi, ba Shabani Jacquemain, c'est leur droit ya kondima to ko boya. D'ailleurs kana apenda souté na mutulanga. Na yemne to kochaka na ye, n'esprit bien. Botika ya sala nzena ela ko sala. Ayebidi nga kosuka yemoko. Mais wana mutulanga to bana tala bani be mission ya politique, mutalibosa na ndima ko lekala mission na ngi fils mukoko. Mais na yebiti azoluka nini yemoko en tout cas non mais il est libre, il est congolais, soit que postuler, bonne chance fils moko ko postuler, ozana mwa batu ba ko voter yo. Mais batika na ko combattre les Fachi à travers Kabundi. Kabunda bimisa te. Tala. D'abord ba guerre nyose wana Kabunda ko banga ngote. Pour Kabundi banda kota IDPS bitumba na bitumba. Kabunda kota IDPS ba ko boya yi. Mbokatier D6 Katangé uzomona wafona nuboye na boye chintu batali Kabunda ali mutakatanga Tshisekedi amona Kabundi kwa Katangete Tshisekedi alota Kabundi na butu la province nyosha Kongo Tshisekedi alali na butu amimoni Tshisekedi ya muke na Katanga Tshisekedi yemo kwa longola makolo na Kisasa ke koluka Kabundi na Katanga azuye ayenaye po ayeba ke mukola kokufa muta ko remplacer ko trahir IDPS te Kabundi ko IDPS na pouvoir Kabundi bango za na fi bango za na ba sentiment bana ba vision Tshisekedi za na ngote c'est normal yango moni lelo IDPS sur pouvoir Kabundi wana ti na ba kabuya ti na ba docteur Tenit kora mikora koza grama so ba grande causerie o ba ko kate Kabundi
bazwi mwana batie singa na kingo bapesi mwana na téléphone benga papa na yo tozoboma yo papa ndima kochange camp kabunda lobi mon fils kufa fozala bango na ide personne na kosala makambo ndenge wana tala bati bala ndenge mbongo kaka bazom base wa mabongo carrière pa mais kabundu bayela mbongo boyebi solo te Jeannette dada bayela kabundi bakesi ya mbongo kabunda lobi bo dada toi sakidila merci namoni mbongo mais boleka na RTNC bolo bakito boyeko tikela nga mbongo bokai kabela nga mbongo bazo ba mbongo nyoso bachana ba carton na basaki bakenda nango fozala mbongo na ba carton kabunda lobi merci boyetikela nga mais boleka na RTNC bolo bakito ko kabela kabundi mbongo bakino sowana bakima. Voilà, donc Kaboun, c'est quelqu'un à respecter. Ce qui Kaboun d'alia Kambongo, il y a PPRD. Il est président au pouvoir. Il y a la haute trahison. Et ça, le cas là, gardien à Imana, Alembongo ya Vita. Ata oza grand gardien, il y a un ballon moroté. Bon, pour là. Donc, ce qui est Kabunda liya kimbongo, il y a battu à PPRD. Nde IDPS, ils ont pouvoir. Donc, ce qui est Kabunda liya Kabunda, ce qui est IDPS, ils ont pouvoir. C'est aussi, en dehors de la grâce, il y a des combattants, la base, mais aussi Jamal Kaboun, vraiment, il a joué un rôle très positif dans la victoire de la Fachi. Donc, émission Syria. Donc, mot de la fin, Bitumbe Siliti. C'est-à-dire, ils sont nombreux ici. Dans l'armée, dans l'administration, Bazali. Baya Bamona Mboka Oiska Mie les Ali. Bazongate. Baza et belé. C'est normal, c'est une histoire. Il faut mettre la cabane à Bisso, Bayeba. Afdel Ayaka, Bayaka na Basoda, na Bascivil. Bazongate. Baza. Bah, continuer. Grâce à Minele Pe Facha Zawana, Macron le Bakiango. Baché poids, américain et tout, baché Fachi poids. La diplomatie, c'est à Kochakaye déjà. Mais tout à la vigilance, bando qui va s'irriter. T'as un président de la République qui va basoso. Bah, ta famille présidentielle, oh Corona! Corona! Bah, la boîte, on a mon athème, on a koufi, on peut communiquer. Qui est mouton, ça koufi na sida. Bah, les bossons, on a mon yango. Non. Non. Là, on a communiqué. Il est mort d'une courte maladie. Bah, communiqué dans le monde. Il est mort d'une longue maladie. Il est mort d'un accident de circulation. Au monde est là. Donc, il est mort du sida. Non, on n'a pas communiqué. Mais comment une famille présidentielle papa il a couffé na corona. C'est suspect. Donc corona on a pas famille présidentielle. Si on a aussi sa Fatima au bâtiment sur premier na Basili. Après corona on doit prier pour Fachi, pour la famille présidentielle durant 3 jours. Pour chasser l'esprit des morts na présidence. Numéro 082 86 85 648 082 86 85 648 au Benginga Tosololi Nabiso. Merci beaucoup. Ok, merci aussi à vous, Papi Kamwasi, na Koyamba Biso, na invitation à Biso. Voilà, bon s'abonner na Tindika, donc Katia Voka, Azawana, donc bon l'embâté. Là, je tiens à remercier à mes boss, à Papi Kelly, l'homme au pouvoir, enfin qui semble l'homme du moment,
Arcade banvoit balobi pointe ya Londres quoi baza tellement ebele na Londres kuna Déborah Moukena merveille moutete a montré chez papa Vincent Voka papa Bota Katia Voka Jemi Mavoka Olivier Voka grâce à Obambi Joël Voka baza tellement ebele libota nanga famille nanga bandeko nanga donc batu tout pe bozolanda nga o bolingaka nga mingi nga mpe nalingaka bino tellement mingi baremarque bacritique eza ya bino mpo bino nde bosalaka biso bolemba toujours te kosala baremarque na bacritique voilà toza na mpona bino Richard Ilonga triple code difficile à dévirer babi adresse eyeba na Rosar miezi ya bamiezi balobi à 100 $, c'est quoi donc eza eloko te mpa na ye quoi merci na caméraman na biso assistaki na biso azalaki na biso équipe technique mobimba merci na batutu tomonani ciao